ozomona makambo na iner soda ya FARDC ekokota na lupango na ngai oya koyiba bozomona ye cadre républicain soi-disant cadre républicain aye kokota na lupango ya mutu po aya koboma bantu awa vraiment eza pasi tala mboka na biso mobimba leta tala faci tala makambo oyo awa toza na kati ya limete mombele tala soi-disant FARDC aye kokota na lupango na ngai na 1 heure po aya koyiba eza pasi bozomona bino moko Serge Kabuya ozomona makambo oyo bino nyonso bozomona makambo tala soi-disant FARDC na tala criminel oyo aye kokota na ngai na lupango na 1 heure vraiment eza pasi tala makambo ezosalama na Kinshasa donc tala makambo kote na bainosa na bandako bolanda bino moko bolanda moyibi azomata garde républicain moyibi aza mpe taliban namoni bakotelaki ka moto wana mpe aza taliban tala nde bakota azosotie mine moyibi ozwi moyibi ya mama Martin na Christian basoda miyibi basoda FARDC miyibi bozela sabusa bino abozela peuple botala basoda miyibi akoti na butu azosote mpe mine butu tiana ozomona makambo na 1 heure soda ya FARDC ekokota na lupango na ngai oya koyi. L'accueil est à la hauteur de l'enjeu et des intérêts entre les deux dirigeants. Et s'il s'est rendu à Pyongyang, c'est parce que Vladimir Poutine est venu sceller en personne avec Kim Jong-un un nouveau partenariat stratégique global. Selon les agences de presse russes, ce document jette les bases des relations à long terme entre la Russie et la Corée du Nord, à l'heure où les deux pays considèrent les États-Unis comme un ennemi existentiel. Tout un programme déjà entamé depuis que le Kremlin a lancé son agression contre l'Ukraine en février 2022. Les États-Unis et leurs alliés accusent Pyongyang de fournir des munitions et des missiles au Kremlin en échange d'une assistance technologique, diplomatique et alimentaire. Des allégations démenties par les intéressés, même si avec ce nouvel accord signé ce mercredi, Vladimir Poutine dit ne pas exclure une coopération militaro-technique avec la Corée du Nord. Le traité de partenariat global signé aujourd'hui prévoit, entre autres, une assistance mutuelle en cas d'agression contre l'une des parties de ce traité. Pour de nombreux observateurs, la visite d'État de Vladimir Poutine à Pyongyang s'inscrit dans une stratégie plus globale de consolidation des alliances avec plusieurs pays d'Asie. À Washington, l'OTAN a annoncé faire de même avec ses partenaires dans la zone. Nous voyons à quel point la Russie reçoit un soutien militaire de la part de la Corée du Nord, mais aussi de l'Iran, et comment la Chine soutient son économie de guerre. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, à l'OTAN, nous renforcerons encore nos relations avec nos partenaires de la région Asie-Pacifique. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon. Célébrant, selon ses mots, l'amitié fougueuse entre leurs deux pays, Kim Jong-un a de son côté salué une nouvelle ère de prospérité. Vladimir Poutine l'a quant à lui invité à Moscou pour une prochaine rencontre. En attendant, le président russe poursuit sa stratégie auprès des partenaires historiques de l'époque soviétique et doit se rendre au Vietnam, selon le Kremlin, dans la foulée de cette visite à Pyongyang. Russie a sangani na Corée du Nord. Ya peto na tambola koka Jackie Chan. Russie azana na ba chinois. Bakosa frotter. Tokosuka wapi. Boko kimela wapi. Bozo seka. Posa na métro à France. Ok na tout refaire na mabende et pas ya Marusi ba idolo boka ngane photo. Ok na mabende o telemi. Ok na tonium. Okimi bango so mo elamba o telemi bozo tala mutaya poto. On a candidaté, na se préparé pour l'obina zonga mboka. Mais aujourd'hui ça mbongo non na bilamba, o que nous kangama bene na Tour Eiffel, na Antonium, na montre à London Bridge, na Statue à Liberté, pepe liboma ezoningi sabato, fou ezoningi sabango, un peuple moko a bololé,
peuple tosambelaka makambo eleka kala obi Babylone kasi eza Iraki Iraki ekute mwangana bayela bisoka Daniel na Babylone na nzela Damas apôtre Paul akutanaki na Jésus miso ekufaki ngomba est-ce que histoire neza ya biso est-ce que histoire neza etali biso na vie sikoyo bandeko ya Joseph bana ya Jacob okelaka ye likuna bateke en Égypte est-ce que Égypte eza la base ayi ou bien la bande ou bien de quoi liboma ba congolais boa maboma omone botele ngani boa peuple fou na confirmer ngolo bino ba congolais bokobonga te taki bo se répartir dans nos têtes comment besoin imposer bateau histoire le cas entre Palestine et Israël mais l'autre monde ba réserviste ba pasteur ya Israël o bazalaki na ba synagogue synagogue na partout bazongi basimi minduki bazo bunda contre ba palestinais mais tala ba congolais bakati wa yambo merci comment na mieux ça commander so tozo soutenir bino na mabonde quel exception to seki mabonde lion obi bien te bitumba ya Palestine na Israël pa pasteur ya Congo bazofuka matosambela pona Israël mais oya bango na Congo basambela ka te pona no batanga ngo te oyambo afu la parole ndeko nanga bazotu baotinda bato tolobaka makamba Abraham na Moïse Moïse manao na ba Facebook salela yango mobilisation pour la makamba mboka yuko baka totikanga makelele dada alingi aloba kana midi alobelinga na tonga vala kene musala alobelinga na 12h nazoki bana mbangu na tira no prophète na nga desana mais yo mo le mtu mona no azata na singlete le mtu yo moko moyo so bata soute zate le mtu so bata parfait d'odoré zate botika ngai manangi ma dadi azoloba bovananie dadi anti téléphone azoka dadi nae okokufa Koko Mouluma et le Makasso Kassa Kokoti, Mouyibi Farcel, Bogarte, à Grenoble, Ozali, Bogarte, le Nimabe au Kankake, Kofi Monoko Molili au cas d'idée de chat. Bien, Mato Kati Miliki, Jatiningo Bila, criminel. Nana va sabona le ma Kofiroube, Mina Kofira. Le lait me bota pelouse noire, Monoke Bimisara Milinga. Okanisa camion man we bundaka giara 40-45 pinet toguki na nzela chikapa ngasi muta betinga na tongo na kutumba ndaku no obeta inga na neve na tumbi ndaku na ti longoka na liboso man biso ba golia tala bato buzoba mesina ndote finana okasa cornebef exeter inyosilolo mutoka di koki oki babengi anniversaire tala binona bokoto nama basali mariage bokoto nama po bomela jupilaire bomela lèvre blide na blonde bolangwa kofi tufi na yo nyama tala nazomona tolo noka carton diaspora baekobo diaspora bekobiste mwana mobali atikala kolata sengrete tala libubu no tala elongi serarion imbécile yo kofi tufi na yo nyama badinga baza s'organiser la vie mais bino bozaka na bambrouillema Kagame na bakalesio te yala takame ntumbo Kagame sa cheve partout matata pone oza imbécile yo matata pone yo zosakana na mboka na yo Rwanda oyo bolole moko boye matata mponi okomi double sexe tozoki ka na jardin d'Eden Adam na Eve ça fait Michel Bakemba alia mbuma elongo nokasa Renault 4 sala accident na Pongabi ou bien voiture Corolla na Subaru et tout ali na Mariano bato bakufi te me banyataki kaka elongi nao donc Denis les benga petelanga babongiso elongi alhamdulillah la ilala vie na bino moko bokoki défendre en côté dollar ekomi na 29
dollar lipa batikaka lipa la moto wana ya Rwandais na boye ekomi 1000 bosi botombuki lipa ekomi so na 1000 francs depuis ekomi na 1000 francs bokiti na balabala bokontine ka kosomba ngo sac à l'os ezalaka boye ekomi na 75 000 made bosalaka calcul mais botombukelaka ava ekoma botombukelaka te bino kasi molubo bina Félix Tshilombo moto aliboma akopesa bino nini peuple tata nzambe peuple nini bolole na se ya moi boye peuple nini nyama boye na se ya moi peuple nini azoyoka vérité te po biso to l'église na biso oyo eza peuple mokonzi pouvoir au peuple pour le peuple par le peuple tozobunda po tolobaka po bino bozwa pouvoir baninga na Sénégal peuple azwi pouvoir baninga na Burkina Faso bazwi pouvoir bapesi bato baza na kati ya bapeti Ibrahim wana peuple apesi ye makasi baninga na Niger bazwi pouvoir na Mali bazwi pouvoir na Guinée Conakry bazwi pouvoir bino bakongolais bino bakongolais ezala bapapa ezala bamama bosalaka effort olamuki na ntongo oke kotala kitalata mpona mboka poto mboka batalatala talaka kitalatala omona ndenge elongi ekomi paka ezoevolue otali mpe matoi ya kotoyo otali matoi ya kotoyo otali oka ngai ozongisi mpe foto no akala soki boyaka nango soki ezalaka mpe foto ntango toyaki bapoto botalaka mpe yango objectif toyaka nango esila yango moni baétranger basakani na mboka na biso baétranger tokabi